wengene mpete ya biso BCBG bonjour bonjour ça dit foot aux bien vous comprendre donc ça dit l'état d'esprit ya mwana le temps tolobi ndengwana ça va faire na biso ndepé tolobi ke bere rouge ça état d'esprit ndenge CDNP ya lobaka mukolo ba kosala liste ya bato bakemba na mokili soko tsheko mbona ete akopasola liste wana nalingaka moto alinganga yo balinga kote so moto alinganga te funa kima tina alinga kote te nalobi moto alinganga nde nazaka pembeni na ye nasolaka nde bien afali pupa nanani afali osolaka bien afali ka alinganga mingi so amoni nga vraimen esalaki plaisir makasi ese komi ndenge wana soki moto azotopa aza numéro 1 nde akomi ennemi ya Congo kinshasa to parka ya bagolwa te nga kotanga te ozotanga te Congo ndima boyebu otayi animateur naloba bifinton mais omona mpe motu mona te va oboya oyebi elo ezosepelisa nde ozotanga komba bili na ye biso danger. Bonjour et bonsoir chers internet partout dans le monde bozolanda biso et ba mbote na bino place no surtout bozali bino mo boyebi kaka bandimi ndenga na bengaka beaucoup plus bandimi ya lingomba ya koba plus hein donc beaucoup kota donc bo larguer déjà donc bientôt masole bandi to yebisa bino ke makambo la kité mais epemaki mwana musiko to rezongeli koleka kutu ndenge zaki liboso quoi et merci à Fabrice Ngoma depuis les États-Unis. Merci à Rit Mutombo. Babi bola mweleki moi trop. Hein Rit Mutombo donc yo yebikaka. Merci à Trésor Mutombo depuis France. Merci à Lukashi depuis Luanda. Muto asimbi Luanda mobimba na communication Lukashi. En tout cas bambote na yango yo et merci aussi vraiment à Trésor Sedoukou yo oyebikaka masolo. Lelo tonito beta du solo oyo et ko intéressé biso nyonso tout no mo boyebi ndenge ka makambo akoba plus ekendaka tozui artiste na bino star na bino o bino mo yebi o bolela mingi hein o babi mikolo oyo bakangi changu donc toko samba te eza ya ninte mais bakangi changu mikolo oyo biso mo to yebi bango toni to yamba ebo mona je sais que tu peux boni ouais bonjour Martin le bourgeois. Tout ça bien. Yo moko oyo zinga na palin tu te pas vient na biso don dasi pour moi koba plus moi kala nega olobaki moni er moko soko sali sport er moko bo ata ba joueur so ba beta balle esenga fa ta mo mai kopé maman mo moké dos amis to pe maman moké po to komaki na histoire moko on dirait ton er lobela mutu moko boye. Or, fallait tout ça l'année boulot zaranango mais bat nous sommes comme ça qui on le voit bino bo sala boulot na bino kaka ko finga biso finga raté bo tuna gi biso to lo ba vérité na biso ndé ba lo ba vérité ça bo kabonité mais pas bat nous sommes comme bo kaboni yango moni tout ça qui m'a pose mo bo à 3 mois tu bon tout ce qu'on va régner mais tout moni lo ba sali pe ezate parce que to zongeli sko ma solo susu ndenge zalaka na nenga musique. Ok, je sais que tu peux. Bon, bah, régner, mais bon, mon îlot à malongate. Na garde déjà le quoi, na ebna ozongi là. Boni basango ya babere rouge. Babere rouge, très macasse. Nous avons un chapeau, ils ont rouge. Nous sommes venus, nous avons un chapeau rouge, bérin, bien casquette rouge, asa bérin rouge. Nous avons un warrior. Vous allez comprendre. Warrior peut pas un bérin rouge. Bah c'est pas bérin rouge. Bah bérin rouge. Parce que c'est état d'esprit. Béret rouge, c'est état d'esprit. Sans un état d'esprit, nous lobby aux warriors. Ça dit vainqueur, quoi. Tu vois? On va s'asseoir. État d'esprit, faut à la warrior. Pourtant, tu as état d'esprit, et wenge. Mais oui, wenge, quand c'est tout le bat. Biso to zaba leki ba vensone ba venso ba jibem piana. Ba kotsa biso fou
omoni okoza te na eloko te oza no kaka boye mais là susu oyebi koclasse pantalon oyebi kozala propre moto acomprendre mpe moto azala na nyango mais là susu wana riche te ozo comprendre donc moto soki ndenge aza bebi ke na journée ndenge aza boye nde na bimi boye ata 20 000 francs funa azonga na opale état d'esprit donc wenge nde moto ete ya biso BCBG bon gîte bon genre ça dit foot ozalaka bien ozo comprendre donc ça dit état d'esprit yango wana le temps tolobi ndenge wana eza bavie na biso nde mpe tolobi ke Béret Rouge eza état d'esprit ndenge CDNP alobaka mokolo bakosala liste ya bato bakemba na mokili soki otie kombo na ye te akopasola liste wana pourquoi pasola liste wana parce que aza akoza mpe len susu deuxième moto ya kokemba na mokili ozo comprendre len so akoza après Job lega Job net basedena balega bajob ozo comprendre siko biso baleka yaya donc na basansu wana yango tolobaka eza likambo ya état d'esprit neti biso oyo tosaleli bato mosala tokotisi bamambo ebele mais na suka bayosala biso kaka nde balobaka nde ve nanga Kofi Olomide alobaka bourrette emema mabanga emema zelo etongi mpe ndako mais jombula ebetaka batikaka ye libanda nde batika ye biso libanda mais tellement toza bato oyo toza ba Béret Rouge toza na état d'esprit yango moni tomaîtriser ma boye tovandisi mouvement makambo mpe komi kitoko répétition bato yango ya bien esali biso propre et puis na mabele na biso moko ya tiango en tout cas bana njili merci vraiment na kei quoi nga na mona tiango mais nazaka na masina njili eza na ngambu na ngai mais eza territoire moko mais nde bayambaki nga sikoyo na banjilwa ko baartiste mosusu mpe ya njili bazali bavie na biso bamanda chat bajos diena mais biso mpe tom toza na masina balakisimaki te bino nyonso boza bana tata moko mama moko donc c'est un peu ça. Je sais que tu peux lancer single et générique et après vous élissez biso pendant temps moulaï oh bah 1000 et 1000 les obima bah nini ma 1000 10 000 francs les obima bah chanson moussou chez na 4 les obima mais jusqu'aujourd'hui tout ce qu'il faut recevoir ni clip ni nini yanze mon côté un album. Bon en tout cas et biso to ça l'album tu to ça l'album tu donc ça dit tout ça là Netolubaka single parce que ça l'album faut voir la fortune il faut comprendre bon lokola to bima ki bongo na mbiskat moko boke ya lokola bakangi ba refoulé jamais ozonga na palais oza bilamba o brosser o sala bo bonga maté kande bazoelo ne ba refoulé donc babaka biso na balabala nde na to pesa exemple ya bourrette amema zelo amema kayas mais mbule beta batika ya libanda nde babenganaka biso tosali makambo na biso malembe c'est-à-dire 10 000 fois na YouTube eza audio CD play azali na mutu ayembelaki basolo ine mpona mama nzembo wana jusqu'à maintenant oyebi maka musique tokutana na mambo ebele jusqu'à maintenant nayebi te soki basoli ndenge nini na mutu na ye wana c'est que mutu yango aza na problème bien so baza na problème esenden clip esalami te eza mpe ye artiste ya liboso te nga natalaka banzembo ebele mpe moni nzembo ebimi esala succès mais clip nango esalami te ozo comprendre mais clip ya 10 000 francs osalama yaya ye moko ayebi ndenge azogere mutu na ye ayembelaki Patrick Bokilo tout par le paille soki clip nango ebimi ngai na proposaki na ba Béret Rouge na kosala 4 minutes 30 ou bien 5 minutes ya kosala babiloko na ngai oyo nabeta kala na nzembo na nga oyo nalinga na nzembo nazodedi yango na Martin Lukusa na changer mutu kamanga musique ya bongo parce que moni nasali bongo Martin Lukusa aza vie oyo d'abord on s'est perdu musala au sala na kati onatra lelo building ya onatra lelo et comme lelo propre nazomona
canaux rapide Brazakin Onatra chemin de fer comme kitoko aza vie nanga père nanga asunganga na makama miketa asunganga na makama minene yona ngona ki na sala effort wana na sala le nzembo wana ekoma ya 400 tours lupango ekoma ai donc na mois o tozo banda ya marsawa avant to saba voyage na biso toza na ngwa ya ba Si ça après en mars. On va faire mars. Il a Bandisco studio. Bandisco studio na fait en mars. Non, que ça va clip nango place au Kenya kana ba kasangulu place au Kenya ça va clip nango kuna. J'ai 7 typoi. Na monde ba marcher bandi au côté. Oui, muke. On va voyager pe bandi oya. C'est OK kasangulu, il a le coup Nzambe. C'est OK pour tout musuba luga ba mona. Neti tona ke na ke luozi dernièrement. Na orchestre o na zalaka wana. Tona ke ndaka luozi bato ayoka kaskoyo. Mutongo yeyo asala. Kro kwa luozi dala mona gana bigila bo. Chike choke kanku. Donc ça na ke kuna za bien. Tu es au concert moko ya bralima na bikuku. Neti OK nzela buma. Voilà. Tu beta kuna et ça là ba tout plaisir au sakanate. Voilà. Donc na une penato zonga sikoyo. Baninga ba marché les lots toujours mona ba contrat ba concert. Bazo kende bazo beta bazo sala moanine o. Mais bino a depuis pour lancer qui générique na bino clip nango. Mais ti le lot to moni ba production à ma casté. Tu éviter ça dire quoi? Yo ni ma production ni. Biso to zaka to kende kaka. Omoni na fête ya banyama. Na fête ya banyama. Ko baya ka malembe. Mettons mbule betaka. Kana nda kune wana déplace bomba ma. Mais banyama musu bakimaka déjà mbanga. Ça dit biso to ki na sese mankoba. Ndengo pesa nkoba please. Vous comprenez? Pour ani boyi bo pesa nkoba pour anini malembe lelo bokoma na ba bonnet tala au sakanate. Vous comprenez? Émission on marté au na malembe. Ça dit biso to ça déjà ba takala na musique. Mais orchestre c'est un jeune. Vous comprenez? Pas même 2 ans. Orchestre yango ba une année déjà quelques mois. Vous comprenez? Mais tous ensemble tu vas dire ah on va ça la 6 mois tous ensemble. Donc la production est toujours bête. Toujours bête. Au moment où tu es au village chez Temba, tu es au camp David. La production est toujours en Kini. Autant na biso que tu es na Bakasangulu, tu es na Bukavu, tu es Kende ti tu Kende kuna. Nzambe mom taïb. Mais aujourd'hui ngo bombe na on secret moko. Bientôt ba passeport ezo kota bozo kende wapi. Oh, kasi bangola pezalit. Bangola ezali, ba makambo ezali, tono kende. Si on est aussi ça boulot dans la salle pour martel ou ça, la place tout dans le Kende. Si on a mis à place bien la plage, mais tout le Brésil par exemple, na sali moi clip, na moi partie na sali clip. Makambo de belé, martel année oyo, ba on comprend qui est ba béret rouge. Bango ba garder date. Ba garder date, mais biso ba béret rouge. Ndeka to ba tout na te sika ba kena mbonda. Tango ko beta ba to ba oyo kaka. On va garder date pour le lot à faire comme il date parce que bino boy date va garder date to chat date joue to chat date et ça quand on est to chat date et puis date on les a comme marté on a déjà to ceux qui sont qui étaient marté moi je connais ça to comme niveau to comme to chesko date mais bango va chat date bientôt faire go là azobe taper Adidas Arena na éviter pour na yo na éviter déjà aux Arabiens déjà na bagoloa okolo bandeti na na bagoloa na nini avant to kota na bonne chance bonne chance ta batutu bato beta arena ngasko na retourna arena ngo babi place sangisaka bato bada ebele nzo ndi arena ya bongoti eza salko sala munene merci na fali pupa Elmara nenga beti ba arena oya na tuni falite faire gola
azo beta Adidas Arena fallait ça beta qui faire rendre ce comme tatika la beta. Ah, bonne chance, hein. Bonne chance. Celui qui a bonne chance. Ce que vous avez dit, na likambo eza ngate. Mais yo na ibo arabie, bo beba ntoni. Nazara problème no mututé. C'est ça qui bo beba ni toni loba. Na lingaka mutu alinganga. Yo ba linga kote. Ce mutu alinganga te funa kima. Tina linga kote. Te na lobby. Na lobby mutu alinganga ndi nazaka pembe na ye. O alinganga te en tout cas, il a passé pour nous tous en pembe na ye. Eti loko ebimika poto tuni mambo ya faire gola ya Adidas Arena. Te kasi yo tuni nga na lobby bonne chance. Na bi bonne chance yo lingi skona bakisa na wando loba loba. Na lobela nini eloko ngo eza yanga te. Faire gola za artiste ya munene o yo yebi ngapi na yebi mais yo posa artiste oui. Siko voilà. Je sais que tu peux y artiste ya munene ya mboka na biso oyo depuis ti le loto zana yi. Donc le loto ko loba yaza to éviter so to ko placer na kanini na moment ba animateur. Siko yonga na lobi boye. Faire gola azo beta Adidas Arena. Et tant que collègue na yo artiste, moi un moment ko boye, moi j'étais moi flair que ah te ningi zalaka kaka. Mais que donc bonne chance. Ngana linga bateau tala yo lobi un mot. Kasi un mot o baksa tami balé misali. Te wana ezalo kwa na ina liamboka na kombo. Hein? Wana ezalo kwa na ina liamboka na kombo nango. Mboka na kombo. Na kombo nango. Yo kana ba terme mo bimisa ya somo. Oli mboka na kombo. Wana na ina liamboka na kombo. Donc bonne chance, c'est tout. C'est tout. Ngaloba su mingi te na likambo eza ngate. Et puis na lingaka mingi bato ba linganga. C'est un problème ça. Te na un problème na mutu te. Ya nini? Ba côté ba bazalaka nga zalaka te. Makana ba salaka nga na zalaka te. Nga zaka béret rouge. Yo na ibi boza ki bien à faire go. Non. En tout cas, na répétition, so monanga na wapi na restaurant na bi ba hôtel nga mission ba so ba na anglais moko boye. Mais non, ils ont une relation moko te le cas que yo boye na boye. Na so la rende bien na fali poupa. Nanani a fali. Ko so la bien na fali ka. Alinganga mingi. So amoni nga vraiment ça le plaisir makasi. Mana emoka yebisa yo to selo. Non parce que on a rien ba concert na déjà de tous les concerts ba tout ba bi concert tout fallait beta on a beta tour na Nicolas podium. Na Nicolas podium ayambanga vraiment mon pote ayambanga betisanga malipeka. Et ça là nga plaisir au sakanate. Ada aigle. A mutu munene au sakanate. Le seul artiste au akotisa Emmanuel Macron na Bandal. Nga lelo ti lelo legelanga. Vous comprenez? Yo poko koitsa eh. Obi? Yo poko koitsa. Ça facilite na kokate. Na banonde. Peut-être dans le temps, le roi va loka sikezoya be waso yango ebimi. Aswana gilobi na mwasa mungale e waso. Oya buna gilobi na mwasa mungale. Martin Lukusa kichesa to pangusa kindi mabina. Borona. Le Martin na finga na za égoïste. Non, égoïste, on a dit que bon, on a hypocrite. C'est-à-dire, bato ba ebinga, na chipo na zaka o bato ebinga. Na ebi mingi vérité, na ebi pe mingi koloba. Na lingaka te na beta siffler na monoro moninga. Ko belé ba kota nga pe o ba ko finga nga parce que ngai na no muta wenge. Na muta no esprit. Vous comprenez? Na muta wenge. Naza boyete mais on a lobby que na lingaka peso balinganga. Martin soko ebi côté mo boya ka côté na bato na batonga ko bato mo boya ka yo. O sani o kima. Ça clair. Pour les locaux ma faut bandimisa mutuli comme na makasi. Le bato mo faut comme boye. Non. Les lones to mo na boye loko la vient na biso boziana. Ah, na oki siko côté mo boye. Nga mama imanga oh la raison ce qu'on disait parce que na mon muke à l'époque
naoki su nzembo wana lelo ve na biso bozi leza bato mosusu baofinga ye mpo lelo likapa koma bato mosusu kofinga ye koma mpo ayembi na fali oui mpo kinshasa ekomi ndenge wana soki moto azotop aza numéro 1 nde akomi ennemi ya congo eza kinshasa to parka ya bagaulois te nga kotanga te ozotanga te congo kongo monene chez ça tali émission mo boye ndeko no Marius Mungu abasali na dicap akomi orgueil oh neti nga so na paye loko nanga bien ndako nanga na tongisa danger ya lakisa nini yango ben funa lakisa bino ki na paye ndako akomi orgueil alanga lakisa batu nini boy na boy de oh tout fallait dans le banamito pas batu eza mabe mais naza porter parole à qualité na lobakande bolamu ya mutu aza pe na ba jar ya babiloba lobate orchestre na eza stable eza posé eza pepele a continuer ka bongo d'abord c'est le Congo pour battre musuba au monde ya lobela ka ngana manda ko lobela ekala parce que d'abord quartier latin d'abord nga pe na lega na nzela o yaya le kawana na beta pe bord izanga kombo izo pe disque d'or d'abord on a la famille on a quartier latin vous comprendre puis soit to kutena ye après ça nga ba respect nanga après ala kisanga ba péter nango dans ça na animation congolaise bouclé bouclé bien sûr mais ngai na ezane loko moko naza vraiment un peu étonné par rapport ya koyoka ba dire na yo et pourtant ngai naza muto na yebaki ke Adidas Arena oyo il faut que je sache à kende et avec Adidas Arena il faut que je sache à kende à ça l'animation il y a grave mais na ebité mambo bongwani et par rapport à ba dire na yo c'est comme si makambo simbi na ngokutu donc yo kante ou comment na yo kana pété na sola pe na mututé et là qui ba rimer et bima bon nga sala la concurrence moko loyal na sala la concurrence te pour na mutu moko boy pour pas prouver mutu boye futo sala boy to sala boy dernièrement to zana Jantamissine na Yannick Kinia au monde ba image toi to sola très bien et pourquoi pas Bill Clinton grand animateur à Congo boyokana bongane to zaka na problème wana mona mama kulut na biso affaire oyo eza somo tika boyoko maman animateur ya Congo Bill Clinton sengo kudi bende pine ya train oka kiki c'est ça Bill Clinton mais 5 ans yo lingo boyende non na boyité quand même na et kamusinga parce que est-ce yo solo o le cas Bill Clinton na boya Jesak bien Jantamissine azo boya nino non toza ba grand toza déjà ba na Congo oyo ba biso ba Seleo ba Jantamissine nde to vandisa ki animation na kati ya mboko oyo après to komona ba petit na biso bazoya soupe sara bien tant na komona identité bon animateur ça la bali kolomo toko wapi ba chomi voilà ngandi marabatu c'est ça que tu peux affaire Adidas Arena mais na clôturer na point haut na clôturer na point haut affaire Adidas Arena monstre d'amour Félix Choisé quoi après faire go là na ba misère congolais oisé quoi obelisa biloko sebela biloko bela bali yango sute ba belisa yango te ba chauffa yango lobi nini obelisa biloko bela biloko sebela ba belisa yango sute ba chauffa yango nde vous comprendre nani bazo chauffer o ba chauffer keba songo belisa su biloko wana biloko ekozika bakima mvula mpepete vous comprendre et ça la biso ni chaud ni froid pour te yipe eloko eza te ndule wana mpe toyebi mpe te position nango toyebi te parce que nga na koti na internet na beti namoni baethiopien baobeta wana na suka ya salo oyo ozotanga wana Adidas Arena
Éthiopien mon bobeta wana parce que makambo comme na internet na beti makambo tout totali date ba to beta na bazana ba Éthiopien congolais musuno na ebiete. Monstre d'amour annonça qui batu biso nyonso tozaki témoin tolandi yango na ba internet partout non a pesina date a tina date na yeke akobeta na Didas Arena. Yo beta na internet on a téléphone wana Montréal bobeta c'est bon même sous ba kanisa ke naza contre yango non na de mon poto na kenda ba poto na sali déjà makambo ebele na makambo ya musique na mamba voyage ba poto na beta déjà Zénith. Vous comprendre na limite Adidas Arena wana ce qui fait l'équipe Zénith na habité. Mais na vu que Zénith ezane ba salle oyo biso to yebaka. Vous comprendre. Voilà. Mais en tout cas bonne chance. Mais bonne chance nanan 2024. Yo lina lo bonne chance. Bonne chance à Mabé. Tant on le dit bonne chance parce que bonne chance je ne sais pas na Ferrego là bonne chance na Félix Oazé quoi. Tout balagé la biso Mabé. Et pas nan. Biso to loba to kozong sa Mabé ligolo Mabé té. Mais est Simba. Po biso c'est Simbi. Mais bon qu'est-ce que nous ezana Congo ndé c'est Koufi. Orchestre Koufi. Ndeti anan. Qu'est-ce que tanga na ba répéta wa. Babeta wa. Tira pays. Babeta ba répéta. Au monde ba na TV. Bango mo kutu ndé azana ba sala bango ba le belaka to beta yo moni ba ochata muno. Po te bi ba ebike ba lokuté ya rango akuna. Tama ngaba kendi ba poto na ba Jos. Lyon moko atoka ba kebeta na Lyon ba kena peka kota la salle. Après tout monde elo ke salama na ngote. Ah, Martin. Ngani azabu ngalo bana ba vérité de biso balagela biso mabe mais heureusement baza batato baboti biso te ba patron tata na nga za Théo lokolo loboko maman na nga za ku ya Marie Dédé te bien yesu mère de Valère et puis baza banzambe te mais tala biso neto okende 2024 oyoka non e biso date yo lobi ba bomba ba date bino boza kuna te biso to ochelo date kala mingi tao non bengo na mission mo suka awa no bengo kaka na bi Martin wana après ba voyage ki kwiti ba voyage mai ba ya ba kenge ba Congo après ce qu'on lui dit bon ça va tu laisses son date mais obi souci nga za kanango na besoin na mona clip il y a 10 000 francs parce que na ko inventé mais chanson 10 000 francs na zo atteint ko yoka yango et ça vraiment nzembo donc so ba bi pena que non c'est den ayembi to muta ayembi te ayembi vraiment mais ça vraiment nzembo oui donc ça la clip est ça la manongo clip est ça la moni muto boyembeli nzembo yem ta zo makamyo so amen et dans les solo yaya na Patrick Bokilo nde ba solaki nde ba aussi ça makamyo lensu pour mona pe boye lobby après quand lensu semaine to banda to c'est un super clip ça dit moi ba contre tes zalaka na ma musique même bino na technique na ba régie ba contre tes zalaka clip et ça la manzembo kitoko bongo go sanga clip te mais quand même bot bato yo ka déjà na audio bato yo télécharger déjà audio ozano clip kala troté comme tout ça manoté biso to za bana nzambe to za roi bangote biso to biko la kela mutu mabete to bika ko fula mutu bino boteka nzembo combien pour mikolo ba bi fallait habiller a oteka na nzembo na imoko na 100 000 bino boteka na combien ngai ata 500 francs congolais na oteka lo nzembo ya solo bonga là na la tenga ata 500 francs soko na 5 10 000 ndete pesa ngata 5 000 francs congolais 5 000 francs congolais wana studio pour foutre combien etali wana pom na ngana muto wa osomba nzembo wana etali yote manke j'ai ça tipo yi fali pupa aigle asa banzembo so asalelo nzembo fukumisa nzambe asa banzembo wa kitoko bule so banzembo lokola banini banzembo lokola ba choisi matata ba Patrick Bakalos aussi banzembo lokola ba Chilamwina banzembo lokola nzembo mingi
oyo se na vandi place na ngai na vandi na Kaming Air Mona Britannia pa ya Aminata 13 étoiles se na vandi na Maeva Palace Patrice Makengo se ba chelinga a flyer ah ngoma $50 fait bima a petit ba melata moji ba DJ wana ko ba tumbola ngo ba chelanga a flyer aso yo ki pe dynastique yo ki ba featuring betam na dynastique soki nga na tuni yo na obeta masolo mususu yo zo memanga masolo côté mususu eza na ndenge mabe te bon ndeti dynastique eza masolo mususu on a komi okomo tuna nga siko na ndenge mabe po bandeko na mususu côté kuna basepela te non na sens yo ucho oyebi te ngani afana jumsu na kutana ve na nga modogo abarambo alofosa balosa professeur Achan maloba ya nzambe ya solo tukutane na Barbès Rochero ya na Paris na métro abi sanga bi ke ngana mère na palin dege to lela o sanga na te tadi to saboye artiste a rappelé na sepela na ye non mana po zabat to sabatu donc na mutu ngona sepela abi ke yena ba façon na ye ba genre na ye funa bina boye funa za rappel boye funa ndona te mo boye na boye ko yiba pe maela muninga za rappel bien po bakisa pe moi oyo sala et ça la moi bien. Vous comprendre. Ça dit na bato balinganga. Vous comprendre. Ne to vandi boso to vandi maboy na Congo on est to babo. Chanteuse ni aleki Cindy. Aleki nani? Cindy Leker. Kabibi sai. Tozana ba chanteuse belé. Ni sai. To ana soto junete sera na biso Barbara Kana. Aza grand chanteuse. Kasi na école bana maele badala mais les premiers à la ramoko. To yebit. Na obité que sera na biso na mbara mabe, mbara bien. Mais Cindy azana ba to zape na ba Tatiana. Te bon tchala niveau ba Cindy. Tatiana. Cindy Leker. Mais Leker wa binzembo ikia, binzembo ikia. Ni ikia na ibeta na misu na yo. Mais nga na za fan na ye. OK. Nga za fan na ye. Donc mon ba leader mususu na mais sokuta na leki nanga Patrick Beckham leader alelanga fort Ibraton Piana alelanga fort bon so ba moninga ka bo ata bande ko beta nzebo ni ba kataka nanu mbiaka matano no pesa makambo vous comprenez na marka bango soki ko sona tangi su fali e ko ma su ba problème bon na ki fali poupa aïe ça ngate na la fan na o so lo bi bon na télévision moi pas nous so ba tomboki vous comprenez au vandi ma boyebu o tay ba animateur mo lo ko Bill Clinton mais moi avec tout le monde na TV au boya obi et les autres se pressent nos autres temps combat Bill na biso danger mais to beta nzembo moko ya nzembo mo ya kala maison mais ba Augustine na Maeva Palace parce que chaque lundi ayaki te babeta nzembo ya Augustine ngali kasi babiloko wana esenga siko funga na bwaka ngoti parce que ngana yoka bango nyonso mais batu lelo so tozui maestro Fabregas na déplique bazaki oyoka na te lelo bakomo oyokana yo pe na Bill liboso ezalaki moto otanga komba moto te mais lelo bokomo otanga na bakombo elo ni ekozanga pena na bino mibale botela biso pena générique moko pena na marché ozomona te ke eloko ane kokweyisa baalbum ya bato bakao wana esenga Martin Lukusa moto akosala likambo wana soki ye te Yannick Ekinia parce que esenga mbongo esenga neti Yannick Ekinia millionnaire Rombox bantu akosala eloko ndenge wana ye moto akosala eloko wana ke basepeli eza ya GDG eza eloko mabe te essentiel nde bacongolais basepela bana poto basepela partout oyo balingaka baanimation ya bien bayebi ke osala kitoko tala lelo nasali featuring nga na Dimaria na petit na nga Jonathan Muchele na makasi ya patron Iveko Molaso aswanaki lobe na mwasi mongale esala bato bien bon wana ezo cartonné na minute oyo osaka na te eloko wana na okosa yo te oyo ekosi na ye te ekomi ozongisa yo lokola nde ujana moko bwa esika na monde ndule
Mais quand même, félicitations na ma fit wana. Te sali biso bien. Ko sangana eza mabete. Mais comme na mutema mabete. Et comme na mutema mabete. So to sali yango na oboya te. To sali loka bien, ba to sepela mo lo mo ya 4 minutes, ba to sepela na bango. Pourquoi pas? Pourquoi pas tout ça on a bil na jantamicine et pourquoi pas na Céléo. Non, naza libre. Ngaza ka rankinete. Na lingaka nde moto alinga te na pusa na pembe na yedi nazaka bongo donc par principe na nga nazaka nango yango na vie donc ça dit moto alinga te na kolinga te donc ti mokili ekufa parce que moto alinga te miracle nini na kosala eloba vie na nga quadre eza lokozoba na mai ekoma vino ekoma vie ekoma bière mai ekoma bière donc c'est un peu ça donc nazaka clair côté wana côté bato baolinganga te na pusa na te côté balinganga nde na yaka la pétion au monde tout ça na bango featuring wana balelanga fort o biso bazana mutualité na bango habite veyo faut za na mutualité na biso o yo biso yango ni na kito sera bango pe mo eloko et sali pe nga bien bato belé bango benga ngo to na moi sa mongala ozomona de sala ka biso bien ke ko yinana ko sala boninga sa eloko na bien biso photo sala boye biso photo sala boye biso photo sala boye biso photo sala boye bon ennemi a congolais zaka congolais neti nombo na bavena so babokechi wana neti yeni na ba musicien yemo pas ala musicien ici là nango akomani munene akomani ka kofinga bato na ba musicien na ba politicien ozo comprendre on a ce qu'on dit mutema mabe obaka jalousie mal placée dozo ba place ko tchaki jalousie na ote yo tongo binse bato sundama awa to yokaki mais tongo komi lelo bato ba beta ba rena wa ah mais heureusement la sécurité tout le monde qui na arena où ya dicap ya dicap la sécurité tout le monde qui wana heureusement yango pe le sali que lobby pe tout le monde Fabregas ça qui beta na casino tout le monde pourquoi pas Beckham pourquoi pas un jour en 2024 béret rouge oui béret rouge bakepe batie date ozomona parce que déjà fait on a déjà que nous les bétami déjà combattant ko quitter sécurité elle pas si nous sommes nous les hommes dans la poto grâce à ndeti ba combattant ba oyebi ke baza d'accord par rapport ya Adidas Arena fait regola tous les combattants même moral pourquoi on a sonné au bilika moko boye yo ko tchaka côté moko boye non toza ba congolais photo linga na biso examen BT ya on a tout ni kaka ba combattant baza d'accord par rapport ya ba arena au fallait beta ki ba combattant ba sala ki ndeti mais et kamusi batu non nous les beta maki parce que kamusa ki ke et yoka et kamusi ke ba combattant ba linga Adidas Arena donc ba sepeli kutu ndenge feri azo ya beta on est talinga te ngana tunyo ndule ya fallait beta maki de la beti 3 arena oki muta kufi una ba yibi moi si péri tous les ndule yi plein totalement plein ouais elle est normal et puis nde sali ke bandule sikoyo to ezongi na poto je sais nga mon ba wario ba lesio kitoko te mutale singa eloko ezate nalingaka koto bato balinganga omoni mwe mbwa soko bete mingi anukima yo mbwa kuta zoyeba moto oyo aliaka mbwa soko aleka na nzela fo andogangela ye ozo comprendre nga nazoloba te ke non maana likambo na motu te nalinga mpe kobeta sifle na monoko moninga te mais nalobaka oyo eza bien oyo nazomona oyo eza esengo mpona biso bacongolais yango nde mingi naoloba lelo babaki oyo tokopanzana baberet rouge mais toza toujours ensemble même moral tozo bacontent na biso mais tolingaka motongo ekomama na suka martin yaka moi mamu nayebisaki yo tala yango ta mamu nayebisaki yo yango ta mamu yayebisaki yo yango tokosengaka kaka bapatron bazolanda biso neti abe dachour les patrons bogos toi on a besoin d'instrument Abedachou. Oui, tu as besoin d'instrument. Abedachou. Oui, Abedachou, patron Bogos.
patron na biso nyonso akabela kudu junior na mboka na diembela na mutuka akabela soki jeep soki lupango pourquoi pas ben rouge biso to sengi mbong to sengi ka eloko musala na bato balingaka biso to sengi supa Martin Lukusa mpano grand prêtre ndoi na yo mon ndoi mon père mon prêtre hein mon nyonso donc oh ndoi na yo ngai pe en tout cas na dio taka place c'est ça lia wana ka instrument tu as besoin d'instrument Yannick Ekini ya millionnaire il peut déjà to zala kini na ko c'est que to zana besoin d'instrument pour to sala musala kitoko pour to sepelisaka mokili mobimba matos na bino moko ya bien même matos à $20 et ça la biso bien mais ça dans l'hôtel 20 000 et dans l'hôtel pas bateau na tangi on ba ba so je n'étais pas bédachou donc pas ba mutu moko ako résoudre le problème en nyos abedachou c'est millionnaire Martin Lukusa après vous allez comprendre aujourd'hui nani Yannick Inia un millionnaire vous allez comprendre badof mute bachila muina ba millionnaire pourquoi pas ça la biso ça na tangi kombo o te nani boyo tango za libre te na otanga te mais tango bongo siko te ngana tanga zala libre ayamba message mala ayamba message mala moko tio yaka aibi déjà message wana ya na ngai na osolani na palais nani wana ya na ngai benga pe na pesa tambote wana ya na ngai yo lukela ba problème bunga na pesa tambote te o lukela ba problème ya nani ya nani lo banga na pesa pe benga pe na pesa tambote en tout cas ya ba jesa ko azoye pa na yo bosula na palais en tout cas nga pesa pe bambote soka komi odiote ngaka mwandambo pa na yo donc bato comprendre ngai je sais que tu peux na lo ba mingi vérité nabiki obo pe ba roloba peut-être na lobby mabe oui non ndima pe ko finga parce que to mesana ko finga biso ba congolais mais mutu mutazana opinion na ye ngai to mona ki junior piana balakisi photo mutu moko lobi ke na yebi mutu ote boyina bo mutu tazana opinion na ye donc yo ko c'est plan nango c'est plan nango alobi tant alobi likambo na ye eza injure mutu mo balakso mutu mo boye oyo wiki oyebi ete bosko ba forcer mutu yo fo yebaka ye na makasi ngoko tuna pe mutu mo na bi na yebi na ngai te ok na ngai na yebi na ngai te yo ka to mise bele baza ba yemba makanga na yebi bang yo di pecho yemba ki lelo soin comme ni nani menze mone yo kana na yebi na ngai te comme ni nani o kaka DJ moko boye na yebi na ngai te vous comprendre mais bravo artiste ala pe mo na changu ba petit na biso kaka surtout net ngai na zama défenseur ya changu on a bimaka changu te on a za toujours na changu yango na pona za musika te pona moni Montréal alors mo chabiso déjà moi après simbote na Jackson Tamba papa na Tiana na bosani te Corneille Chota sida ya mbongo hein bogar moko boy na kata France hein na pesimbote na pesimbote na Carnol Mbongo le principal Carnol Mbongo na pesimbote na grand prêtre Edi Badiata ve na ngai Edi Badiata na pesimbote si Rosalie na pesimbote na Martin Lukusa panu na bosani te Joli Ilunga Mai Kendembo mozuya pasi ayebaka pasi ya baninga motema Carmel Masiala ça dit père à Christine quoi na apôtre Kitenge Glody Kitenge on a bata Afrique du Sud boaka mingi atanga na zati ato sai na ngate Mike Ndembo mozuya pasi ayebaka pasi ya baninga Mike Ndembo mozuya pasi tala pe ya biso koto ata mwa mai yo yebikaka numéro ka yango wana Emilie Nzemba ma muziki oya ve na nga tous pepele ya mbetolo Emilie Nzemba boze bele wana bolandi émission bakofinga na bino na osepela nango ba critique na bino na osepela nango ba bravo na bino nyoso tout bokosala na ba commentaire na zaona pona koyoka ngo pona koyamba ngo l'essentiel na ba vérité ça na le vérité na zo inanga parler donc voilà. Ok, merci beaucoup na ba ndimino surtout ya Lingomba ya Koba Plus partout dans le monde place union surtout botala rabiso et humble serviteur na bino yeyo Martin de Bourgeois
Nenga Kezalaka. Merci vraiment à Gelo Refeyo. Gelo Refeyo, balobi, les métiers la sans tâche, hein, depuis France. Yo, Oyebika, mon cher, donc, tous les Lara, Makamundenge Zalakaka. Et merci vraiment. Fabou Sengo, Mano Beta, c'était le logo Moko. Tozo Zela. Yo yebi déjà code ya mboka na biso ndenge ezalaka biso tozozela mikolo kende bana baola la nzala créer comme d'habitude ndenge ezalaka vraiment Fabrice Ngoma les grands prêtres hein ya monastère donc ya yo yango wana quoi. Et merci vraiment à Jojo et ba bonne guérison na yo malgré malade mais ozole mbanga terre moko bourgeois ata mo eloko kotia donc merci vraiment Jojo, ba bonne guérison, Nzamba Rosunga, Nzamba Robatela, et merci à ma petite sœur Clarisse qui est là, hein. Donc petit Moro Yakitoko, petit ya bien, ya propre sur la très bien, et merci à Mama Rit, hein. Mama Rit depuis marché de la liberté, c'est à Simbi, à Kanga, Makamunion sur Etali chambre froide. Donc ce Ngoliambis ya bien, oui bébate et à Kitoko, Kota na marché de la liberté. Luka Mamarit, Orojoye, Azawana pour Nabisonio surtout. Et merci vraiment à vous tous. Bye.